babina sali po ngani tanga masolo boucle lelo ezalaki kokamwa mingi komona penza baye na Honorine awa na Victoire na Royal Bank oyo ya Victoire place asalaki bavantique na ye ya koyiba penza bambongo na ye. Bakongomani biso nyonso tiu totalaki penza tozalaki wana ya kokota na Honorine ndenge bazali kokota na ye awa na bank. Vraiment procès na ye eleka epai ya bato nyonso a expliqué vraiment eloko nini oyo ayaki kosala. Bomoni voiture ya bajuge oyo basambisaka wana nde bakonzi na biso oyo basambisaka penza bayaki bango nyonso pona kosambisa Honorine Porsche. Eloko nini oyo esalaki pe akotaki na ndenge nini akotaki na banki. Yango bomoni penza wana bajuge na biso oyo ya RDC awawa baye na Honorine po toyeba na biso na bango ndenge nini penza abrakaka ndenge nini akotaki. Awa tozali kaka na Victoire awa na Royal Bank oyo ya Victoire balobi place oyibaki place nde bakosambisa yo procès ya munene. Yango wana biso nyonso tu bakongomani tozalaki wana kotala penza ndenge procès oyo ekoleka. Tala ye wana kutu Honorine azokota na fier nyonso tu na procès oyo na kati ya bank azokota awawa pe ba juge na biso batandraki ye penza procès oyo po mutu nyonso alanda. Ezalaki na Victoire awa ezalaki lobi vendredi penza awa na ba 10h 11h nde bayaki na ye. Ye wana bomoni muibi wana Honorine Porsche oyo penza akrakaki bank. Ye wana azalaki lobi awawa na bank. Ndenge kaka ezalaka bakonzi deja babandi kosala ba mise en place pon na kolanda procès oyo. Bakongomani bofongola miso biso nyonso tofongola miso nga moumbu na bino oyo nalukelaka bino ba actualité ya solo solo ba information ya solo solo papa Pati Bantule oyo azalaka na bino. Bolanda penza na bokebi nyonso ndenge kaka ezalaki pe ndenge ezoleka na micro ya Lingala News.
Voilà, Boki Bongo, Nengi Azali Bon Koloba, place et à Kotaki Azolakisa, Awa, Azolaksape, Nenga Kotaki. Assez. Bomoni alakisi direction oyo aelaki Nandenge Azali Bongo Kokota. Donc tout ce que elle fait eza ndenge esalemaki na mokolo o wapi ayaki bongo ko braquer na munduki oyo koloba ma jouer. Tout le monde connecté pour être amona makam ndenge ezali koleka. Je signale que je suis Enoch Binta au reportage. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci également pour vos appels. Appelez-moi, je vais vous répondre sans problème. Population ekota na musika bakonzipe bango toko tuna avocat aibsabiso ndenge eleki. Voilà, bonjour maître. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir Naboye Inabino awa lelo na Bank? Bon, yaki komona lolenge nini prévenu Honorine akotaki na banque abimelaki ndenge nini mais eloko moko nasepelaki te caissière esika mbongo ezwami azolobaka akutanaki na madame Honorine na couloir mais atikalaki kokanga biro na ye te esika mbongo ezalaki na sorti mosusu esika madame abimaki ça fait que ye bazalaka na système électronique mais jour yango mpe batikalaki polele donc il est vrai que mbongo ebungaki mais mota eza yango te. C'est pourquoi tozokende kovisualiser image na kalo fungol pour se rassurer de ce qui était passé au juste. Merci, c'est ça que je peux vous répondre. Bokimbela Owapi, maître avocat à lobby par rapport à Ndenge présence na bango ezana sika oyo. Alors wana bazali bongo kokamata ba préveni pour que bakende maintenant kosamba. Vous allez scotcher ti na suka ne zappez pas rester connecté ndenge bazo kende na ye na ndenge bakokotsa na kan lufungula na ndenge akovanda na ndenge bakobanda kosambisa ye. Enoch Binta awa na konga investigation tokoche la binango boza la scotché bota la reportage ti nasuka. Ne zappez pas très cher internautes. Honorine Porsche en nouveau na Rao Bank. Mesdames et messieurs, Enoch Binta au reportage aba ko lengele pour que bakene na mutuka direction Kalufuna. Donc nzela toko zala bino toko laksa bino comment bazali bongo komema Honorine Porsche wapi aotaki mosika na Allemagne et puis aye awa na Kinshasa on a président juge président exactement Moussa Makasi bazali bongo sala. Enoch Binta au reportage. Oui, voilà, Bozomona, Honorine Porsche, Iwana, bazali bonko, Kilenae, pour que Akelemina, Kosamba, place et audience foraine, Isa Bongo Koleka, na Kan Lu Fungula. On continue de vous informer en temps réel.
direction tokende place et audience ezali. Alors bozala connecté, bozapete tokende nango ti nasuka. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Bongo Tokomi, Honorine Porsche, Yeyo Baï Kongomani, Enoch Binta, votre journaliste d'investigation. Tozali Bongo ko continuer, ko informer Bino en temps réel. Bozala connecté, ti Nasuka, ne zappez pas. Ne zappez pas. Vous m'appelez dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez à ce procès? Depuis le début à procès, Tindeko continue, bozo penser nini na procès oyo makanis na bino ba congolais ezali nini par rapport à procès, est-ce qu'ils ont bien, est-ce qu'il y a de quoi et voilà, on est là ba présumé monsieur bazana ba policier bozomona bango bazali bongo ba oyo bazali ki basinzili ya Raobank bango pe pembeni ya Honorine bagarde un suspect ou ya société privée bagarde bangwana pe ba sécurité ou ko protéger ko batela Raobank bangwana pe lokola bozali bon komona na bilili. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne Congo Investigation Télévision. Ne zappez pas, restez connectés, très chers internautes. Honorine Porsche.
Bon, essayer aujourd'hui, ça c'est la prise de parole. D'abord, on avait donné la nuit, on va devoir Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Babina Sali pour le Lingala News, Tanga Masolo, boucle.